Bituluku bya bakumi tukutuku baingumba Goma bizalaki na likita linene na moyangilo wetuka Nord Kivu ongambu ya A123 bati Musanga Erasto mukolo mwa lomingo mwa tukumi bale mwa sanza ya sambo mwa mobu koto mibale na tukumi bale na mitano bisika bisano bya ndembo bisale makana ngumba Goma na likita lina bakumi tukutuku bana bazalaki na bosenga bwa ndenge na ndenge mpe basolaki penza na moyengelo etuka na bokasi bonso pe lokola tata na bana baye bosenga bwa ningi na ninge bopesemelaki bati Musanga Erasto toka bakomi tukutuku baike na tina likambolina Oanga Jacques Kabila na taxime mota vila Goma bosenga na ozaki ni osengini na bakonzi po tomoni bosona bakonzi bosengini to sengi kaka pa bakonzi po biso toza biso population to sengi bango ndenge ba ye déjà na Goma biso toza un problème na bango te toza pe ba politicien te ndenge bango nde toza na bango ba salisa biso na mwa sécurité kaka vila telo ka to sengi ba structure ba motari mikolo motari azokuta mutu asali accident na nini na balabala aboyi komema na hôpital pe kosala ba première soin komema na hôpital po soki akomi na moto na ye kuna na hôpital moto na bokangango nde bilo tokoma nango na bomo eza important po yende toza na ye yende toza na ye pena toyambie na ndenge abe ndenge aufi wamba biso pe toyambie donc tozala elongo na ye wana ngelo ba soki bosimani loboko na loboko na bakonzi musala ba motari osali malakimia soki tosimani loboko na loboko pena sécurité kozala mvila po biso population tolingi ka sécurité ndelo na biso makasi. Merci de la province du Nord Kivu. Ba president basikudanganyaki motare ni momoya lakini mwenye anatugabula ni wale ba president. Leo tushakuwa 22 association ongambu na ye moyengelo wetuka Nord Kivu bati Musanga Erasto ayanolaki mbala moko na bosenga bwa bakumi tukutuku mpe azwaki mikano mya ndenge na ndenge na tinete kimia kisama omusala mwa bakumi tukutuku ba engumba Goma pendinga bisika A123 ezali kokamba kinosika. Sasa ba motari bandugu zetu watoto ya Goma, ninataka jibia ile maulizo yenye mniuliza. Tunasikilizana? Nataka jibia ya kwanza yenye tutafanya sawa kinsi jasa lisema motare ni mumoya. Ju motare ni mumoya, tutafanya association moya. Ju tukifanya association moya kwenye kutafanyika makosa tutakuwa nafasi ya kuiuliza. Lakini mwa ile association tutafanya ndani komite kunapaswa kuwa ndani ba motari. Kwanza tutaomba ba motari, hapana ba president wa association, nye ba motari mshichague ndani watu 50 ba responsable. Bakuya ku province mercredi tuzungumuzi. Hakuna trakaseri mu vile ya Goma, vile vya kumakamatia moto, vile vya kubeba mtu na anaenda kwa hospitali habitakuwa tena. Mukumbuke tulifikaka hapa Bazalendo na FDLR na FRDC na hamutembe yake balikuwa wanawafungaka depuis 18h. Haiko vile. Sisi tukawaongezea tulifikishaka ku 22h juu ya probleme ya hii mauaji. Tusaidiane hii mauaji tuitoshe, tukisha itosha mko mnatumika 24h sur 24h. Tufikie kutumika 24h sur 24h, mutulete wale babandi 50. Mukelete wale babandi 50 mu 2 semaines. Nitasinye arrêté ya kuwaautoriza kukuwa mnatumika 24h sur 24h. Esengeli koyeba ete bakumi tukutuku batonisamaki na esengo sima ya likitalie pamba te masolo mana masalemaki na tinete bakumi tukutuku banso basala musala mabango na kimia inso.